Original. Original. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes, vraiment, ezali émission Oyo et Sengeli, peuple congolais, nous surtout à l'Andayango parce que ezali éveil patriotique et puis éducation civique. 5 minutes, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a les lots, tozali, na 2 ou 3 sujets moko tokolo bela. Lelo vraiment pour peuple congolais et yo kabiso parce que ndeng tolobaki janvier na février oyo tozali na yango ezali vraiment président de la république na biso confiance esika na moto te ezali période moko ba ndoki ya Congo bazali koluka basala ba manœuvre na bango po bayebi kala te bakozala esika wana bazali te. Na lingi na loba boye peuple congolais na loba yango pe nazali ko répéter yango tolelaki tolingaki to botola pouvoir na étranger tolobaki ti ata makaku ata nani aya ne sika wana ndenge na bisaki bino nzambe alingi Congo asali changement na makambo tolingaki mwana mboka azui pouvoir mwana mboka pe ya pamba te mwana ya papa na biso Etienne Tshisekedi oyo azali père de la démocratie oyo ya bunda na makambo ya mboka wana azui pouvoir mais ndenge nini kaka biso moko tokomi kokotisa ye lisusu na cercueil. Est-ce que zali normal quelle que soit la manière oyo tolingaki to aboutir na résultat au salami. Donc il n'y a pas de raison de se pélater. Na répéter les sous quelle que soit la manière parce que autozui azali mwana mboka ndeko na biso tolobaki soki to tikali biso moko bongo toluka solution. Na répéter les sous pour ba congolais bayoka quelle que soit la manière oyo to zueli pouvoir wana parce que ça n'étiqué match zo betama tozali na besoin ya victoire match à football victoire wane salami soki bi wane koti na ndenge ya discussion na ndenge nini mais to gagner match mais eloko nini ezali ko so biso na répéter le sous quelle que soit la manière o salamaki qu'il faut to s'estimer heureux que changement est salémé mais Congolais to yebi eloko to lingite yangona na répétaki lisusu que soki to raté mboka na biso zo en vol avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton mboka na biso to kokota 5 minutes et ko telemela sous-titel parce que nazo mona oya ko yasima o bien zo place à Félix oya zana boule oyo makam Félix a sala tala bana musuba bando kota classe ti a recommandé 12 ans 15 ans à kota kelasi lelo mwana a komi kota kelasi donc ba parents donc bazo tinda mwana parce que ba ebi charge mususu ezalité bino moko botala parce que bobi que 5 minutes tolobaka avec preuve bino moko botala na relaxa bino ba résultat il y a 18 ans il y a pouvoir oya Kanambe à cela qui est le côté Congolais za mutamayele Congolais za mutamayele mais botala bino moko résultat il y a 18 ans oyo bane belé ba mikole belé ba kenda classe té nazo tchabino vidéo boyoka donc muto ba epsi loba lingala to loba te ke bato ba bino bokansaka français ngo ezani mais non français ezali langue na biso officielle donc parce que tant to kenda la classe to yokola kana lingala te to yokola na français. D'autant que tu as discours na biso tant to komariza na français donc ceux qui mutu azali ko ba français ma benini donc les années synonyme akenda kela cité donc langue na biso eza français donc mutu à côté classe na ndenge ya bien akolo ba français bien donc bino botala
résultat il y a 18 ans ya Kanambe donc na ebité boyoka muto ndenga zali koloba vraiment na ebité ce qui est un français lingalisé ce qui ni nezali pas na ma na motema bino mo bolanda Moti aya. Comment il y a la pompage? Je m'assois ici. C'est ma commis là où je m'assois. Bah si somme mouton pompage. Il ne va pas y avoir le mokonza. Bino moko bolandi. Donc journaliste a le bien écouté papa il a dit non français. Donc bino moko bolandi je m'assois ici. Comment il y a la pompage? Je m'assois ici. C'est ma commis là où je m'assois. Navandaka awa. Bon secrétaire, Navandaka awa. Donc je m'assois ici. Nzambe nanga Kanambe bo ba makamba boye bino penza bolo ba muto kwa Kanambe bozo betele maboko botela muto lo bake j'habite ici donc pona ye j'habite ici à yebite je m'assois ici donc Navandaka awa français lingalisé donc bo seka to moni wana no ça ba résultat donc yani lelo tozu président ati école gratuité ya école. Oh, il y a des salamate zali comment la constitution mais ba Kanambe ba bandoko ko wela makamba constitution pour ba changer pour batika na pouvoir. Mais pourquoi congolais to komibo? Pourquoi congolais to zali boy tozo luka et loko to lingi to yebite yango na sikoto pesa raison na ba Camerounais o balbagi ke ba pesa biso Paul Biya ya awa o Paul Biya a rolongwa na pouvoir tia ko kufa donc soki na 2090 soki na nini donc bango bazona bango Félix Antoine Tshisekedi akene pas na bango bisoto zo Paul Biya parce que batu mususu bazali ko comprendre te oyo leka na mboka na biso ezali eloko moko nzambe mutu atinda yango esalama makambo bino bosa na teke batu balingo kufa na mboka na batu balingo kufa Kanambe a zumbongo na biso po alobaki mbongo neza mbongo na eta zumbongo na biso na trésor public ati na beleso alingi communauté internationale ekota te ponga tango sala manevre batu bakota te azui dauphin na ye ati bino bokansi Kanambe asali ba makamyo sona pour pouvoir que ne pas Félix Antoine Tshisekedi non et salami donc na makamoko na niveau moko donc na bango motan ba vanda kana ba comprendre te bongo neki chada et dimanche à voter le but que l'homme n'anga comme président de la République parce que azaki sûr na ye mais et salami bande konangai na yebité eloko nini ezali koleka na ba mboka mususu na mindele ba koma komona biso ba aventurier ba koma komona ba bi mais ba congolais ba na problème na mutu ou quoi c'est un peuple maudit ou quoi mais bazui mutu o babandoko luka mais nalobi quelle que soit la manière o esalamaki nalobi quelle que soit la manière ndenge esalamaki to lingaki pouvoir na biso elongwa esika ya étranger mwana mboka zwa ndenge mwana mboka koti bo bino bokanzi penza na mboka na biso ndengi to timbela ba faire sikoyo kansi Kanambe mutu loka Kanambe be étranger mususu akoya pa ko zo masolo akozo masolo te akozo masolo te biso tozali sikote tozabo na mwana mboka et puis tozali na confiance na nzambe na président de la République na biso donc makambo alobi e ko sali mapeto ko vanda tranquille na mboka na biso boyeba penza bochana mutu na bino soki 2020 o esili et salamité bozong selanga be mission donc Kanamba kozwa ma solo na mbutu pe na dikosi ya bupia to vandi tranquille na mboka na biso to bandi ko sala ba projet na biso tranquillement pe to yebi que to za na confiance na président de la République na biso et ko simba pe et ko simbaka donc ezandenge moko ndenge papa Tshisekedi na biso papa Etienne Tshisekedi na biso ndenga lo blaki na papa d'emprunt ya Kanambe azalaki oyo amemelaki biso ba Rwandais alobaki na ye omoni ndenge bato bakoti baza bato na biso te ekosuka mabe yo senga bango na service o basali ke po yo koma awa senga bango facture to futa bango to bebana na bango to kabana na bango mbala moko non baza bandeko na biso bomoni ndenge suka dosoki papa ya emprunt ya Kanambe oyo andimaki makambo mbe nyoso tu oyo esalamate mbele makambo tu tozali komona yango te yango na bomoni paso toza nango papa Tshisekedi ayebi ba makambo alobi batu oyo nga na yebi bango bako balukela biso ba yepo na intérêt yo senga bango facture to futa bango to silana na bango mbala moko mais papa d'emprunt ya Kanambe alobaki non baza bandeko na biso bona bomona ndenge suka ti lelo ndenge to suka na ba Rwandais ti bakoma kotia biso pandi likolo na makambo ebele ezali suite makambo wana donc vraiment na yebite congolais to lamuka Congolais a commis pressé.
tomonaki Kanambe ti azalaki wana mutu moko donc abetaki ate gogo na dikosi azalaki te Kanambe ti na suka sali ba manœuvre ne wana ti Félix ayo kolongola ye donc vraiment na yebité na répéter sur quelle que soit la manière ndenge salamaki congolais nyonso tout ceux qui ba pesa ki ma solo wana akoma place wana poto bengana ennemi mutu ngoko bo ezate donc but na biso ezalaki ennemi a longwa ne bonga a otoki basali bo bas non 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 Mukonzi azali moko na mboka wana ezali Félix Antoine Tshisekedi chef suprême ya armée donc jusqu'à preuve du contraire président azali moko na mboka na biso wana et puis boyebake eko simba donc dès tozaka na makambu ya président de la République boyebake donc semaine leo toza lundi donc semaine oti week-end président de la République na biso Fachi Beton akokita nakati ya Angleterre nakati ya London City na mboka José Kanwa ki kakamene na mboka ya José Profa l'empereur qui simbi premier na mboka ya maître Wera Mukuna o azosala nyonso tout na staff na bango nde baza ndenge wana mpona sécurité président de la République parce que makamutu ekozala carré mais nazali koloba na bato bazoloba n'importe quoi soki so kombo nanga na ebite soki bakomi kolota kombo nanga omoni tala bino boza na chance poka émission oyo ba mikolo batala kango donc ba mama ba mikolo batala kango ba papa ba mikolo batala kango parce que nango lobela bino mabe moko donc pas nous hésiter parce que nango ko lobela bino mabe moko donc fioto c'est anga de oyate yo na mboka no soko witaki wapi yo kutu oyamba la moko na kisasa te oyita village yo na Londres yo même qui donc Londres ngo eza yo reine d'Angleterre le bateau yo fioto César ngo ayate donc tala omuno bobiki mabe nango lobela bino mabe moko bongo kamanga donc ngana bino to kutana kuna to bino pena na epsi bino hein boza ko bika kaka parce que naza na respect na ba mama ba papa ba mikolo o balanda émission parce que na ba statistique et la que vraiment ba âge moko boyo batala liboso ezali donc de 35 ans ti na 60 ans nde batala vraiment ebele bo biki parce que nango lobela bino mabe moko boyebi ngande naza munoko boyebi naza munoko parce que na yebi ko loba bato baloba wana donc baloba na kimukolo nango ko yita donc tika to tika na tika dossier wana mais biso na bino rendez-vous semaine na Londres boya soki bino mutu Londres ngo eza bino boya parce que na kozala wana boya déjà kutu to kozala na bomona donc dès atterrissage na ngai na kosala vidéo donc après bino boya totala na ngana bino parce que bino bokomo sakana bato donc pour makambo mutuna na kufite na makambo mutuna kufite donc yé penzo donc ozui penza ma solo na mbuchu pena dikosi donc avant kanamba zwango yo zwango après o regretter yé bete bato musu batambola wana bazana ba porte d'arme bino boye barata mutu musu atambola wana senga l'état ba pesa munduki ya masasi penza koti tata o kufi okena l'état ba oh non self défense azarana droit donc bino bokansaga bato mususu ka bona bo tala makamsu to baté do biki vraiment nango lobela bino mabe en tout cas makamsu donc on va na ndako no soki ozana sentiment moko ngo sa soki bezo zu donc kombo nango komi ozola ba n'importe quoi tala bon to tika ka passer si on te na loba mabe donc vraiment yangwana po to pema mukie donc sikoyo vraiment avant to kota na émission na biso penza na ba sujet otozali nango lelo ndenge na yebisaki ka bino boyebi molandi monene oyo mama oyo natangaka tout le temps na émission na biso mamu le yombo oyo asalisaka bana oyo babengana na place nyonso tout bana oyo balobaka bana ya bakizengi bana bandundu donc association na ye a récupérer bana wana mama boboto na yebisaki bino dernièrement boyokaki azali na matanga witaki kokufela yaya na ye ya mobali na Kisasa na kombo ya Pierre Chepela na kombo bato bayebaki ye bando benge Peter atika kibiso donc vraiment toutes nos condoléances donc vraiment nos condoléances le plus attristées na famille ya mamu Adèle Yombo donc topesa bino na ba jour kako oyo programme ya matanga donc en attendant tout ce programme boyebi ke mamu Adèle Yombo avandaka na Val de Fontenay donc bato bayebi matanga
ezali kuna esika na ye na Val de Fontenay. Donc Mamou Adel Yombo tous allez vraiment partager peine na yo ozali na yango. Donc courage oyebi yo moko nzambe mutu apesaka yepe mutu azwaka. Donc vraiment mawa mais courage. Donc vraiment ezali nzela na bisonyo surtout soki ezali mokano ya nzambe ndengi mokano ya nzambe salamaki et salamika ndengi wana mais na sengi na yo ba courage. Donc vraiment une fois de plus tous allez partager peine na yo Mamou Adel Yombo. Donc après donc nouvelle wana nécrologique boyebi enchaînement à la passe mais bon ndengi kana lobaka la terre toujours insatiable. Donc zubiso kaka ndenge et zalaka. Donc vraiment toko enchaîner parce qu'il faut tout enchaîner parce que mikolo ite ko le polémique moko et kotaki na masolo président de la République na biso Fachi Betwaza vraiment insensible na makambu ya balkanisation. Donc yé azo mais non mais nazo comprendre te yangona na lingi na yoki sabino boyé baké président de la République na biso lobaki de son vivant mboka na biso ekoki jamais kozala balkanisé de son vivant ce qui azali na pouvoir tia kotika pouvoir netisiko pouvoir toloba osala 5 ans 10 ans. Donc ekosala makate a betaki yango susu 7 na conseil des ministres et witiko leka vendredi oyo boyo kabine moko porte-parole ya gouvernement ndengi a précisaki na makambo wana bozala na bino kimia parce que président de la République na biso Fachi Beton bato ba yebi ba ko témoigner ba ko loba ce qui a lobi likambo asale la kango bolanda bino moko compte rendu ya porte-parole ya gouvernement oya lobaki pour président de la République a betaki c'était yango na conseil des ministres. Pour ceux qui spéculent sur la balkanisation du pays, le président de la République a rassuré que tant qu'il sera chef de l'État, donc à la tête de cet État, la balkanisation n'aura pas lieu. Il a dit sa détermination de ne laisser partir aucun mètre carré du territoire national tant qu'il présidera aux destinées de ce pays. Bino Morbo qui n'est porte-parole à gouvernement lobby, donc bozala na confiance. Président de la République à lobaki à lobby ango et que salamaka jamais. Et puis à lobaki pe que ti a kozala na ceux qui ako pesa ta molimo na ya ko pesa ba guerre wana est et aussi la bino Morbo moni ndengi FARDC ezo sala masolo kuna et botoli ville wana o evandaki na ba nguna pendant 20 ans ba yutu ko zongo nyoso tout wana ezali be fort. Il y a motivation président de la République azo sala par rapport il y a FARDC na biso ndenge bazali ko bunda. Donc avant de continuer sous vous allez marquer une petite pause boyebi kaka partenaire na biso oyo azali na kati ya Bruxelles traiteur munene na kombo ya Romain Ilunga. Donc vraiment bato bazali ko benga et déjà bazali ko sepela parce que biso to pesa ga information so to pesi ezali ya solo ba o lem soupe bazali na ba feti bozwa contact na traiteur munene Ilunga waza professionnel na masolo wana. Donc ndenge na pesa bino risque ezalate. Donc bino moko bolanda bande annonce oyo eko pesa bino susu esengo botala bino moko ki professionnalisme ya Romain Ilunga. Servant,
Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouski et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Donc bino moko boito landa wana bazali banamboka donc bazali ba partenaire na biso donc Romain Ilunga bomoni adresse na ezali ko défiler na numéro de téléphone ndenge na yebisa bino ka bozwa risque te na ba feti na bino na makambo na bino nyoso tout ya bisengo bo bengsa ba professionnel ba ibi makambo ya kolamba parce que libumu ebenda ka makambo ebele bo lukate bo se retrouver na justice pour na intoxication alimentaire bo benga ba professionnel neti Romain Ilunga bo mon exaki suivi toujours na Sepela TV ezali décodeur ya bana mboka o ba sangisa bisengo nyoso tout o bana mboka balingaka parce que mutoye ba demande bana mboka na bisengo bana mboka ezali kaka mwana mboka donc mundela ko tia biloko yo olingaka te donc vraiment décoder on ezali lo moi muki otina poche otambola partout dans le monde kaka place internet eza au branché mbala moko masolo et salami ezali biloko ya bana mboka donc to consommer biloko ya bana mboka to pesa bango poids to zala ndenge ba chinois bazalaka donc merci na yebi que ceux qui na lobby bolandaka o nga na lobaka donc merci par avance na nyoso tout boko sala pona ko soa décodeur P pour na kosala appel na traiteur monene Romain Ilunga. Donc boyebi après makambo elekaki na unikin oyo ba étudiant na biso bazalaki manipuler donc kalaté to kozwa ba résultat parce que c'est yebani pour makambo ba ko kuta kuna na kati ya ba chambre na bato bazalaki kuna ba étudiant mutu bazalaki te boyebi ke ba ndoki ya Congo batu bazali ko luka ba manœuvre nyo surtout ba profiter de loko moka mukie pour ba kotsa trouble na mboka mais fachi beton azali mwana nzambe makambutu wana ekosala mate boyebi ke ba bomaki ba policier moko donc ba misusu bazokaki donc président de la République na biso neti azali congolais neti biso soki loko ezubiso ya pasi hier oyoka pasi ndenge moko na biso parce que toza makila moko atika kité toujours près ya peuple naye atika kité akendaki kotala veuve ya policier wana akei ye moko intermédiaire te donc akei akoti atalié na ba policier mususu oyo bazokaki o bazalaki na hôpital na ye moko président en père de famille akei ye moko directement sans intermédiaire apesi policier moko katuku bianza na ye katuku bianza penza kantuku bianza pesi donc eza ko bomba na te kantuku bianza ya bien penza donc policier azola ki saone sengonyoso donc $1500 na policier moko botala ndenge ba policier ne sengo
botala ndengi président de la République aza prêt ya peuple na ye alingo yoka likambo mawate il faut aya bomona ndenga kotsa cortège na mai kuna pona ko assister kaka peuple na ye bomoni bino moko makambo eleki na ba policier ayeye moko na lingi na yipsa bino bo la ngai na période ya Kanambe ba policier ba kufa ba sale belé donc bien kutu soki l'équipe a resepela kutu donc ba policier na biso ba kufa parce que ba bisengi mana na ye wana bazongaka ba masolo donc mutu na pesi bino devoir bo lukelanga image botindeli ngai na ba commentaire place tomona Kanambe akenda ko réconforter ba soda o ba kufi ou bien ba zoki ezalité parce que il a rien à foutre na makambu na biso oyo to bana komona soki congolais akufi pona ye ezali esengo donc une centaine ou bien un congolais de moins pona ye ezali esengo donc vraiment président boye vraiment na yebité président to umelaki na étranger oyo kuta banda ko kipe bisote butala kaka ba police nde bazui ba katu kubianza na bango penza donc ya bien penza talande bazali na esengo na seli ko lakisa bino na bilili bo landa bino moko ndenge ba policier bazali ko sepela pona katu kubianza na bango oyo président de la République apesi bango. En sa qualité de commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, le président de la République a effectué un déplacement ce samedi 11 janvier 2020 à l'hôpital central de référence de la PNC à Lingwala. À l'appel pour l'accueillir, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le gouverneur de la ville-province Kinshasa, la bourgmestre de Lingwala et les commandants police civile Silvano Kassongo. Antoine Félix Tshisekedi est allé visiter les salles de soins, les laboratoires, l'ophtalmologie, la chirurgie, la maternité et les services de dialyse les mieux équipés du pays. La finalité de cette visite était de se rendre compte de l'état de santé de 28 policiers blessés lors des échauffourées survenues sur les sites universitaires de Kinshasa. Le chef de l'État leur a souhaité prompte guérison, les a félicités pour leur professionnalisme et leur a promis de suivre l'évolution de leur santé jusqu'à leur rétablissement total. Cet instant a été mis à profit pour réconforter et présenter les condoléances du commandant suprême à la veuve et aux orphelins de l'adjudant Maoulou Sala qui a trouvé la mort dans les mêmes circonstances. Avec l'argent que les chefs de l'État a donné grâce au programme des 100 jours, nous avons réhabilité une bonne partie de l'hôpital. Si nous trouvons maintenant que c'est embelli, c'est grâce au programme des 100 jours du chef de l'État, la première tranche qui a été consacrée pour la police. Là, nous sommes en attente de la deuxième tranche. L'hôpital actuellement a une capacité de 150 lits. Et ici, nous avons un service de dialyse, le centre de dialyse qui est derrière moi là. C'est le centre le plus équipé de la République parce que nous avons 10 machines de dialyse et c'est le centre le moins coûteux. Nous avons fait ce que les chefs d'État nous ont demandé. Comme c'est un hôpital de la police, nous soignons aussi la population environnante. La préoccupation du commandant suprême, c'est le social du policier, le bien-être du policier. Ouais, il est venu, il a regardé, il a réconforté sur le plan moral et même sur le plan financier, il a réconforté. Ce message à tous les policiers, ils doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls, le président de la République avec eux, le gouvernement avec eux, ils ne seront jamais délaissés. Cette première visite du père de la nation a été perçue dans l'opinion comme un réconfort moral pour tous les hommes sous les drapeaux envoyés dans les foyers de détention et les points chauds avec mission régalienne de remettre de l'ordre, rétablir la paix et protéger la vie des personnes et leurs biens.
na répété lisusu bino moko bomoni présent penza aboye vraiment congolais totika motema mabe congolais tolinga mboka na biso tobotala penza présent aboye soko yoki likambo yemba la moko parce que azali congolais neti biso congolais neti biso na lobi susu quelle que soit la manière oyo batu bazali koloba o soki ndeni Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beto akomi na pouvoir azali mwana mboka bitu na biso ezala ki to longola étranger na tête ya l'état na biso yango ne salami wo o ya komi na azali mwana mboka to koluka solution na ye ezala ki boy mais ezo sala pasi na mawa ba même kofingai na ma arto babandoki ko sala pona kanambe o ba koti na seke yangona bakomi ko sala na Félix est-ce que ça penza normal ezali penza normal parce que be kolo mususu na ebisa bino bamboka mususu bazoko seka biso bazali ko comprendre biso te eloko nini tolingi eloko nini vraiment ezoleka na mutu na biso donc ezali pasi na mawa na motema donc avant to kota parce que to komi vers la fin ya émission na biso donc nazali ko lakisa bino parce que il faut to cha maboko na biso ba congolais surtout na ba jeune oya Congo nazali ko lakisa bino bambino donc jeune artiste moko mwana muke ya mwana mboka donc azamo na bakoto yo asali masolo na ye ya njembo moko boye parce que ye kalate il faut pe akende na mboka mema masolo ne parce que tozu président ya sika alingi ye pa kende atala bandeko na ya vanda parce que liboso azali ko na boulou wana te mais avec président Fachi Beton bambino alobi il faut akende nazali ko yokisa bino extrait ya njembo awiti ko bimisaka ka lobi awa donc komo nango alibumiye alibomaye donc na esengo na sengi na bino bocha maboko bino moko na kanisi bozali kolanda extrait zali ko leka bozali ko mona avec clip moko kitoko donc vraiment na sengi na bino numéro na ezali ko défiler donc le jeune bambino azali na kati ya Paris awa akola awa donc bozoye Bochaye maboko donc 5 minutes batu tout balantaka 5 minutes ba producteur na batu tout o ba kochaye maboko bo benga ye na numéro na ye o ezali ko défiler donc jeune bambino asali bino nzembo ma lamu kitoko na kombo ya Ali Bomaye donc vraiment na sengi na bino pe na yebi ke ekosalama donc to pesi vraiment bon vent na jeune musicien na biso jeune créateur na biso asali penza nzembo malamu donc vraiment tokotika ete tokozana po to chaye poa parce que biso na biso il faut to sa lisana. Donc, si vous avez na suka ya émission na biso ndeng tolobaka ki je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme vous en avez d'ailleurs l'habitude de faire. Donc, n'hésitez pas à me faire remonter vos commentaires directement sur votre site cleboaoriginal.com et sur notre compte YouTube. Donc, ceux qui n'ont commis na suka ya émission na remerciaka base oyo ezali éparpillé partout dans le monde. Baronde basoutenaka 5 minutes avec César Ngadi soki binoté donc soki binoté mais 5 minutes et coexistait donc boyebika na bandaka na honorable Ziko Mayele le député indéboulonnable honorable Ziko Mayele merci na nyoso to sala rapport na mboka na yo pe na 5 minutes avec César Ngadi na kei na esika azali parce que tokolo ba esika azali te parce que azali mwasi ya mbongo omoni ba congolais bazalaka kaka donc likunya balingate mais ye azali mwasi ya mbongo pe ya mbongo ya makasi parce que ye ba société nezali côté na bourse donc bino moko boye bi kombo na ye Angèle Mbouyi maman Angèle Mbouyi donc merci na motema na ya bolamu merci na nyo surtout au salaka po na mboka na yo donc tokei na kati ya Londres na kotika la na maman po na kopesa petite sœur propre Lauriane Mengi donc petit sœur propre na kati ya London mikolo azole la susute mikolo azole la te parce que donc souci mais azole la te pe na yebsa bino ke ye alela rasoki elekeli donc Lauriane Mengi na kati ya London merci à trop na fidélité no vraiment ozali na on a 5 minutes avec César Ngadi to tikali toujours na kati ya Londres pour na kopesa José Profa la père qui simbi premier ba mbote ebele yoza sage ba boule pesa rapport na 5 minutes il faut ka yo mto pesa rango donc l'empereur qui simbi premier donc merci à trop na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes toujours na kati ya Londres nazali ko pesa José Kanwa qui kakamene ba mbote ebele donc ba bote ebele yokutu donc obligation na yozali déjà na kati ya 5 minutes avec César Ngadi.
Siko na kei na kati ya Seine-et-Marne na Melun pour na repesa maman Amena mbote ebele parce que maman Amena azali fidèle de fidèle il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc maman Amena donc nazali vraiment qu'on remercie na nyo surtout ça rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc maman Amena na Melun, merci, merci na fidélité nous na 5 minutes avec César Ngadi. Na kei na kati ya Lille pour na repesa la petite Nacha Lukombo. Merci à trop parce que à même système il y a bana bakoto yo bakoma kolanda 5 minutes pe kolobela makambu ya mboka. Nazali kopesa mbote na maître Floribert Boukassa oyazali avocat international na barreau à Paris, donc il y a vraiment fidèle il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc maître Floribert Boukassa, merci, il y a trop na fidélité non na 5 minutes avec César Ngadi. Siko na zongi na kati ya Lille pona repesa papa Ateka. Na kati ya Lille, il se reconnaîtra. Donc papa Ateka, merci beaucoup na fidélité non na 5 minutes avec César Ngadi. Siko na kei na Canada pona repesa mama Vicky bambote belé abengakinga abeteninga masolo émission to sala kina mama Kalanga donc makambo prophétie balobi yepe azwaki prophétie moko ya ndenge wana asepela kina émission wana makasi mama Vicky na Canada, merci beaucoup na fidélité non na 5 minutes avec César Ngadi. Siko nazali kopesa mbote na Senzei Mayala oyo azali na association na ye Congo Liboke na Lille. Donc vraiment Congo Liboke ezali na siège social na Lille mais bakendaka na Kisasa na kanisi bozali komona na ba photo bakenda Kisasa pona kosala ba don pona kokipe makambo ebele po na mboka na bango. Donc Senzei na Lille association na yo Congo Liboke continue toujours. Donc vraiment tozali kosenga na ba congolais ebele bazwa exemple ya Senzei Mayala. Donc sur ces remerciements que je mets fin à ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver dans le plus bref délai pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Il faut avoir solo na mbuchu penadikosi. À très bientôt. Original.